Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, de commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Appelez-moi Maman Bibiche, Auntie Bibiche, Tantine Bibiche, votre sœur, votre petite sœur, votre grande sœur, votre anything you want. En tout cas, je vous aime bien, je vous adore. Merci beaucoup, Namanka Kibino, moi 2 jours, mais je suis là pour vous informer. Vous savez que c'est mon souci majeur. Bato Nyos Bazara toujours na poste une fois que je poste une vidéo. Bayaka Rotika ba like na bango boza tellement ébélé. Na lingi bino ya trop, je vous adore, je vous aime, je vous amour. En tout cas, nalingi bino bo continuer na ko partager, ko aimer ba vidéo na biso, ko commenter, sans oublier la cloche de notification et ko permettre bino une fois que je vais poster une vidéo bokozala notification. Alors, sans plus tarder, bon moni déjà titre wana tellement nga na yela bino mingi ba vidéo et ba preuve comme ça boyo ka bino moko oyo elobami na kati ya vidéo oyo. Et puis beaucoup zonga pour commenter. Vous savez, Denis Lessi, pasteur Pitage, il y a la rabisoka ba vérité, il y a son na kati ya vidéo au pasteur à l'obinine. Pasteur a tangi ba kombo ya ba pasteur ya ba deux fois. Et ça la rappelle, ba pasteur ya ba deux fois. Denis Lessi a tangi pasteur ya ba 2 fois. Boyo kabino mo na kati ya vidéo oh, mama qui a dit benye, En tout cas, mes amours, Bolanda, jusqu'à la fin. Et puis, la vidéo suivante, tellement ezaka mamboba pasteur, mutumo abisinga, yo lingaka kolobela mamboba pasteur, ozaka na parti pris, au côté la kaka batu te, nga soki muto asali malamu, en tout cas, zala sûr qu'il y a un côté li na wapuye, mais soki pas asali mabe, na linga toujours kozala, ko balancer, soit koza au milieu du village, soki mabe ezali, na koloba mabe ezali, soki pe ya malamu, ezali, en tout cas, pourquoi pas na loba. Mais sauf que na finga na ngai te, to na rolobe lo remonte po leze mutu. Oui, ba vérité musu pe na roloba on na média te. Eza ba vérité musu pe etikali pe en coulisses. Yo ti na ngana ba vérité musu na loba ngo awa pona ni ngai na zo problème aux jours à venir. Pardon. Non na moni ba koko na ngate. Mama na fona mona ba koko ya ba koko lolo. Alors, vidéo elandi eza vidéo boka no prédication au pasteur moko na yebi kombo na grande église mais azote ya makambu ya ba sexe bandeko. En tout cas na yebi te bino mo bo mekampe ko analyser prédication wana pona moni ba commentaire parce que nga na zo élément pamba te soki na zu élément cela veut dire que il y a parlé ba commentaire ya ndenge na bite na ya nango awa ba abonné intelligent bolanda. OK? Alors bolanda bino moko et puis de rozonga pour commenter. Merci beaucoup en tout cas. Partagez, aimez, commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Nalingi bino ya trop. OK? La 3e vidéo bandeko pour clôturer eza vidéo oyo na kati na États-Unis, vidéo bozo mona wana. Hey bandeko. Na batu ba luendako ba luendako nde bazo fixer ndako ba moni na nezaka na ba mire po neza ba mire on dirait ça ba triplex bato ba na poto boyebi azo fixer ba photo ka ndenge zalaka amoni etoboki or ba mbongo eza na kati ya ndako abimisa bo $150,000 ba bomba na kati ya ba mire baye ko checker ndako mobimba ba bolanda li solo bandeko ba na loba mingi te pendant ki tension na li solo no ki tension bolanda ba video na ochango tina suka bolanda tina suka bino mo bomona yango congolais te mamumsusu
il faut qu'à congolais bandeko no ki somo na oloba te bolanda. Alors c'est parti. Tu m'as invité, on a cité Betelo Guetter. Est-ce église idéale en cité Bethel non? Bah si m'a invité au pasteur Joël Tatou parce que le bague est moi na okende te ne de église na okende te ba période à ce qu'on a okende. Il m'a déjà invité oui na kenda tout solo là. OK pour l'année. Bon na période wana na za ko sepela na mameza ko lekate na okete. Yo zo ngande ni nga défenseur la sainte doctrine. Sainte doctrine ezaka moko l'abandon des œuvres mortes. La foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, les positions de main, l'enlèvement et le jugement dernier. Il faut église nous se taire en haut. Nana taire en haut. Nana po il y a prophète. Ceux qui n'ont pas que prophète. Nana okende nengon. Et avec qui nous na boya taire en haut. Yo kati be église so ba obenga na okende. Net be église tamine ne bilera ba gombe na so ba vite na okende. Pone. Ah. Mais ba ko inviter on opende. Ba ko inviter ngati po ba bo bebele ba bo homosexuel. Ngana noté andeni. Tu confirmes ça? Oui, Ibili. Quelle preuve tu as? Maman, mon quoi, ça y a maman passé à ya penda gende za bouillé parce que mobile langa chaque jour na kanga na basi. Mon quoi d'après kota premier wana azemisi moi site. Na boga kotanga par respect. Banda premier riti. Banda premier riti na Oista. Moi ba côté là. Banda premier riti ti na Ista. Na institut supérieur Ista au kati wana ozongi subo premier riti na kati wana. Ça, je ne sais pas. Ah. Naboy na kotanga kaka mais azali bana leso akopesa ngate Asaini. azemisi. Il y a la preuve. Na ba preuve. On dit de toi d'ailleurs que au commun tu as un montage makambo. Ti montage te papa. Soko yoki ngande ono na lobby seke na moni. Na na preuve mon na téléphone na ko l'action. Mais preuve ngo za soni. Pasteur na kata podium ayebani e Kongo muma na podium azo coucher na moninga passer na podium. Et dans le téléphone, si on a l'action en intimité privée, au monde au seka. Mais Bazali, Bayebani, très sérieux, calme, posé. Mais il y a un conflit, net jour à Tokuta na Marcelo. Avec lui aussi. Peut-être Tokuta ni tout seul. Et Roland Dalo. Expliquer Oui. Roland Dalo, il m'a provoqué. Beau PC conseil, papoyo. Beau PC conseil. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Tu peux avoir ce langage. C'est ça le vrai problème avec toi. Est-ce que quand ça l'effort pour éviter ma combo YouTube na yo yaba. Tu gagnes quoi? Papa, pardon. Oui, pardon. OK. Tu gagnes quoi nani? Pétage. Ah, papa. Vous gagnez ni? Ah. Mais ils ont changé, tu belé, bon, mais bien sûr. Maman, tu as mon famille, mais tu peux te le passer pétage. Bon, on a bon. Bah, prophète, nous sommes sous. C'est bah, t'as lu ça, t'as un mot quand tu m'as voté. T'es faux, bandiment. Pour un leader, là-bas. Le leader n'a pétage. T'es pétage, t'es. Eh, n'est-ce pas? Ngana beti. T'es église na bango, ils allaient n'aspect. Baspect moko hypocrisie. Mais bazan a fonté. Comment ça? Il y a des gens qui croient à eux. Non. Il y a pas tout le monde. Mais les batondi, mais l'église, moi, le lieu a 1 million de personnes. Toi, on a 10 millions, qui l'église, moi, il 100 000 à exaté. Ça dit, tout le monde a besoin de presque un parce que, tu as une vérité. Tu as un exemple. Oui, vas-y. Passer ni yogondi manalero. Tout le monde, même en Philadelphie. Tout le monde, petit modérateur, on a. Basa pétage. Tout le monde peut na l'église normale ou yabiso pétage. Tout le monde peut na l'église nyonso. Tout le monde moi mbeba partout na kimbangi c'est tout le monde tata mon assez na matela. Azo bakangi pe na break. Donc so tali bien na catholique ti na se mututo azaka na mo mbeba. Siko mutango na na la plus propre que de l'église. Ba si ten église a. Tena comment nzambe binomo yo na lingaka yo po binomo za bino na côté journaliste mais côté ni biso église moyo tomola musapite même ye Moïse Mombi ba créer qui ba problème côté pe ba Mike azwaki pe ba problème côté pe nani yo mutu nango azaki dimanche azwaki pe problème nga moko na parlons pas siko biso tout mutu to azana mwambeba siko nana kotomola moninga. Il y a besoin que l'église soit moko yo tang pour be chanter nyo se bi. Ah. Non le baté wala ya na le baté. Mabe ya ba le bango na miso batute. Oh.
bon vie sonné andima na que ya kozane na basi ata 8 ata 9 a présenter biso na TV kana bana 51 et c'est mutango wanga na vie sonné akotake ne aloba mwana mo abotaka mwana suka za kote ngaba aloba on a TV via batu aloba ne vérité si quoi tatu zui na mbeba ndengwana et si matin pour asa aloba na. Mais en fait pour toi côté ya be mukuna pe azayine musantu par exemple eza moto na rondima lokola vie mukuna te na mboko bake ko sela ye makambo na nani okomona za dide nani mwana moso nani tibola nani yango bakosela likambo bazotanga bakombo bato watika te na bien na pesi exemple ke na mboka mutu to azwa mbeba bakosele to mwa likambo to pe ezali vrai ou faux mais au moins mbebe ezalaki voilà problème te bon en fait mokolo nzambe akelaki mwana mwasi atiaka diama ya plus de 240 na kati ya makolo na ye valeur nyonso ya mwana mwasi ezalaka na kati ya makolo esika diama na ye ezali soki afongoli makolo akomi ndumba garso alali na yo mwana mwasi ata akuti yo awa na limete atuni okay wapi mama atindika kotia umbata yo ndumba okay koloka mipali misusu kuna puisque oza na valeur lisusu mais soki nano ameka yo te ata olobi pesonga mafuta $50 akokende koyiba na mbongo ya mama na ya pesi mais soki asi akoma kuna atoyebisi mikolo nazata na vaseline ya $5 te est-ce que bosani ke ekonomi ya mboka eza mabe puisque oza na eloko akoyebisa ye lisusu te donc po valeur na yo tikala mwana mwasi ataka so alobi alingi abala yo amekaka komona diama na yo te eloko ebotolaka diama wana eza sexe ya mobali ata ekoti te soki tu esimbi ata na likolo boy diama ekei ningisa mwana mwasi pembeni oyebise batela diama na biso malamu mama abandoki nyonso ya mokili bawelaka ko deflore bana po bayiba diama wana makila na yo ya liboso eleki na pasa rouge ya general kuna na mboka ya bawei yango nde basalelaka po bazwa bokonzi po yeba mwana mwasi aza na eloko te na buti na ye azipaka yango te puisque aza na eloko kuna na kati te ndio komona lati kamwa kilote kamwa jipete ya mokuse aotambola bazomona makwise na sous-vêtement puisque kuna na kati aza na eloko te mais oyo ya valeur na famille mobimba basipaka yango na ye moko azipaka yango olingi oyebake mwana na yo abombi diama na bino okomona ndenge alataka soki alati mabe yebake aza na eloko te mokolo nzambe akelaki mwana mwasi atiaka diama ya plus de 240 na kati ya makolo na ye valeur nyonso ya mwana mwasi ezalaka na kati ya makolo esika diama na ye ezali soki afongoli makolo akomi ndumba garso alali na yo mwana mwasi ata akuti yo awa na limete atuni okay wapi mama atindika kotia umbata yo ndumba okay koloka mipali misusu kuna puisque oza na valeur lisusu mais soki nano ameka yo te ata olobi pesonga mafuta $50 akokende koyiba na mbongo ya mama na ya pesi mais soki asi akoma kuna atoyebisi mikolo nazata na vaseline ya $5 te est-ce que bosani ke ekonomi ya mboka eza mabe puisque oza na eloko akoyebisa ye lisusu te donc po valeur na yo tikala mwana mwasi ataka so alobi alingi abala yo amekaka komona diama na yo te eloko ebotolaka diama wana eza sexe ya mobali ata ekoti te soki tu esimbi ata na likolo boy diama ekei ningisa mwana mwasi pembeni oyebise batela diama na biso malamu mama abandoki nyonso ya mokili bawelaka ko deflore bana po bayiba diama wana makila na yo ya liboso eleki na pasa rouge ya general kuna na mboka ya bawei yango nde basalelaka po bazwa bokonzi po yeba mwana mwasi aza na eloko te na buti na ye azipaka yango te puisque aza na eloko kuna na kati
te ndio komona lati kamwa kilote kamwa jipete ya mokuse aotambola bazomona makwise na sous-vêtement puisque kuna na kati aza na eloko te mais oya valeur na famille babimba basipaka yango na ye moko azipaka yango olingi oyeba ke mwana na ye abombi diama na bino okomona ndenge alataka soki alati mabe yeba ke aza na eloko te. Quand on est bon dans la vidéo, les Cambo et tout ça, à Dallas, il y a 2 jours passés. Ils ont une famille morobo mexicaine, bah outi kokota nanda kuna bango sika à Dallas. Nanda kon ba koti sika, webi kande za so ba koti sika nanda ku, ba luka ba cha ba montre na mir, ko cha mo ba cadre na mir, ba installer ba biloko na bango. Siko pendant installation na bango ya biloko nanda ku, mobile bande soki ko beta CT na mir, na CT on beta na mir kande bo mona na vidéo yo. Mobile amoni baliasi ya mbongo. Amoni baliasi ya mbongo. Donc, na moi parti wana ya ndambu déjà tant ma bêtise c'était longolé moi parti morobo ya mir a remarqué baliasi ya mbongo abimisi déjà na presque $135,000 na parti ya moni wana. A ko remarqué que non nzoka mbongo eza na ba pièce na mir na ba pièce nyonso ya ndako. Ti na ba douche kande bo mona boy. Donc ndako ngo bazwa ki eza ndako ya 3 chambres. Ndako mobimba na kati ba mir mbongo. Botali lo mwana mobala mbasali azo bengi la police abengi la police tant police est commis on a police bazu ba futeli bango chambre ya hôtel yena foyer ne ba fanda pendant que police ba sisa komimisa ba mbongo wana ba policier ba bimisi ba to bazana États-Unis ba ebi même atana ba payer belé pa boza na bino penango to zana ba sachet moro bo to benga ba trash bag ba sachet moro noir ya minene. Babimisi basachi on a presque 25 plein na ba dollars. Donc babimisi baliasi ya mbongo dans toutes les pièces ya ndaku ya kati ya ndaku wana chambre, douche, cuisine. Sikoyo policier azui a récompensé famille wana, a récompensé bango. Yango bilor il faut congolais rande faga zondaku wana. Policier a récompensé famille wana na $500. Bakabeli mwana mobile yango $500 yena mwasi na ye ba fsi ke eza geste moko ya bien sali bazi ba PC ka carte otobenga ba gift card donc ba chele ka $500 na kati ba PC botala niveau siko imagine yo moko congolais muta mona ki mbongo na kati ndako imagine mweso kongola mona ki mbongo yo na ebiteni no goloba na ebite. Et voilà, merci beaucoup, j'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Merci, bato nyonso balandanga tina suka, merci na confiance na bino, ndenge bozo pesanga, en tout cas na sepela kanango makasi. Soko landaka tina suka, n'hésite pas surtout de m'écrire tina suka, écris ça, tina suka BBC Mbombo. En tout cas, na obanda ko dédié yo. En tout cas, il faut na ça la effort vraiment. Na komaka ba kombo wana na liste pour na boaka kabino ba abonnés fidèles, mes abonnés fidèles. Alors, merci beaucoup na confiance au Bope Sangai. Ba to pe ba ça ba remarque na bango, en tout cas un grand merci na bino, OK? Bon partagez massivement la vidéo, bon aimer, bon commenter sans oublier la cloche de notification. Une fois que je veux poster une vidéo, vous serez averti. Na lingara mingi bo appuyer na cloche wana. Bobunganga chaîne nanga ite. Alors, tolandi pasteur Denis Lesi toyebi ke aza pasteur o alingana aza prophète obenge analyste tonani alingana e kolobaka mingi. Boyoki makambo abimisi ekomi lisusu ba pasteur ya ba deux fois. Mama nanga yes. Batumi bayebisanga bibishi yo olingaka kolobelaka basali na Nzambe bandeko. Ngana lobaka basali na Nzambe bao basali la Nzambe na bosolo te photo dénoncer ango ezaka basali na Nzambe te mutu nyonso azosala mabe aza star mabe nyonso ezosala na communauté partout toko dénoncer ngo toko lobela ngo toko analyser ngo toko tchela ngo ba commentaire ngai nazala nga pe mo santu te batu musu baloba yo ozoloba na mwana batu boye ozoloba boye boye oza mo santu saka mabe te naza mutu amasumu papa ya osakana te na sala kananga mabe me na pokwa na fuka mara na chema bolongo nanga na se
na sengi nzambe bolimsi Seigneur limbisanga kana apeti na yo na sala kana ngape bongo. Alors oeza musala na ngai, donc je suis obligé ya ko critiquer place ma bezali, c'est ça tout ça la critique. Donc c'est ça musala média yango na to zate ka pona odaya kutu média ne faut critiquer loko moto aza star et loko moto aza reconnu to ko critiquer automatiquement au mato qui to critiquer makasi. OK, alors merci beaucoup à vous. Boki abimisi ba pasteur ba oyo bazali PD abi pasteur à deux fois moi si na écoute abanda kolela moi si na au mon exemple au Denis les sapesi alobi eza na pasteur moko moi si na abanda kolela bandeko o moninga so na hôtel me likambo yo eza te ke non na lobaka na tanga komba mutu te na lobaka en général bino moko bolandi ba image iye moko alobi il y a de pasteurs comme ça. Tobenga bango to ba pasteur te ba na ebite ba o basala ma bébé tobenga bango banani ba escroc to banani donc ba fingisaka kombo ya nzambe bazo fingisa kombo ya nzambe bandeko ba osala makambo ya bien te tobenga bango banani toloba ke baza banani. Il y a de pasteurs comme ça ngana ebisa un pasteur moko tobenga bango ba pasteur en général ba fake pasteur tobenga ba fake pasteur moko boye ana mwasi na ene église munene azana basi misato afutelaka bandako oya installer installa 3 filles et on sala ke ba filles wana ba yebani ke baza makango pasteur babunda na ebisa bino babunda lisolo wana ekomela mama pasteur na matoyi bozwa niveau maman passe pas tomboki aya salaka des autres na église yebisanga siko mutu aboyo onga na yebisi bino skolo bakeno be bisho ngaka kolobela mabe ya ba pasteur tala Denis les salobi eza na pasteur moko ba ya ba deux fois pe bazali oui bazali ebele yango soko moni mutu wana église mo munene makasi kozaka no presseur okende to bato bazalaka kuna full église munene makasi yo okendaka église pona kosambela nzambe to okendaka église po bato ba full to ebi lelo bato bamemamaka na loyenge donc ok pas pasteur moko bi okende église moko po monika bato baza ebele olata bato baomona yo kuno ko confirmer po il y a des gens comme ça akenda aneka église place bato baza ebele. Sora moni que non dans cette église il y a beaucoup de gens na rokende na apparaître ba homo na nga pasteur akoye bangai. Mais l'église c'est le cœur. Église eza motema ya moto. Oko kende église mais dispose ton cœur. Eza bato musu bakendaka na bango kaka po akende. Po asepelisa nzoto po bato bamona ke no azaka régulier. Mais en général motema neza na kati église te. Eza ba pasteur mususu ba envoûta bandimi na lobakango à chaque fois na loba nazo lobela sujet ba pasteur. Eza ma pasteur mususu ba envoûta ba chrétien na église ba envoûta bango pona nini ba ya kaka ke pa na bango ba sambela kote mususu te ba sambela aka pa na bango boyoka ngo te pasteur akangi bandimi na kisi toyoka ngo te toyoka ngo na bino bandeko. En tout cas, ça fait très mal, franchement. Et puis ça passe si peu ma wakati na mitema. Na yoka pasi, nazo yoka pasi. Soki mutu azo kende église, au moins appelle mosela ya nzamba bongo, azana makango par-ci par-là, ayebo, ba imposer le loboko. Si quoi ba imposer loboko wana, eza pour transmettre quoi? Yango mama nanga mama ngalo alingaka kutu te mutu imposer le loboko. Elle n'aime pas. Alingaka na ete soko osambela pona esambela pona soko asa convaincu na yo te ato tie loboko okimisa mutu mama nanga seki ya lembi soko tie loboko okimisa mutu makasi otie loboko akokimisa mutu po yozo imposer mutu loboko o transmettre eza kati na yo tala makambo Denis les azoloba
biso bato mosusu tokomona ye ke azanenga muta biloba loba alingaka makambo koloba patati patata il aime trop parler boyena eza na la vérité azobimisa azobimisa na biso bato tindi vidéo ngane munasali yango ngana ko commenter sur la vidéo boye koyebisanga oh yo alingaka kaka makambo na seki botika ntana na seka bandeko bo comprendre que non ça voice over dans son 8 ans ça la vidéo te bo comprendre que non ça la voice oyo pour na servir bino kaka ba jour mosusu comme lelo na bimaki donc je te vraiment fatigué donc na zuka vidéo ya kala na chez voice over bo comprendre nga po bato mosusu bakoya koloba munoko nezo loba maka mosusu yo pozo loba maka mosusu bo comprendre que non na chika ka voice mais image na tikeli bino ezaka nga wana. Donc c'est ça dans ça la vidéo lobby je ferai l'effort de faire une vidéo. OK? Alors bande konanga donc tout ça là très attention. Yozo ken d'église zala convaincu. Tu dois être convaincu l'église oyozo kende. Ko kende no église bikende la te. Ko kende te poza na posa batu ba mona yo. Yango ngai mbuma oya sentiment wana ezala ki OK kaka place po batu ba mona yo, mokile confirmé yo, église batu ba yeba o. Je ne le fais pas. Na sala ananga ngote boyo kibino moko. Alobi ko to pasteur mosusu ko bana na première riti côté Ista a sente mwasi. Siko bino mo bocha ba commentaire. Pasteur angonde azana o sente mwasi. Bazali ngana bizana pasteur moko munene. Pasteur wana munene aye no sope na biza tanga kombone ezaka kutu mabe. Bon okata ka parti na lobi kombone bokie ko tambwisa ngo. Abane ko bima donc petit tour dans petit tour vraiment il y a une unité mais aza petit tour ka ya quartier quoi. Donc petit tour donc petit tour wana to yebani na ye cousine na ye sikoyo azobima na pasteur wana pasteur munene pasteur on pas chaka makelele na ba réseaux sociaux siko soki aye pa pasteur wana aye pa na poko wana omuna yesko première fois petit tour wana amona pasteur wana akamwa bi comment na esko abenga pasteur wana kombo na ye petit tour wana taliboy aukinzo to malile bi comme tout le monde na ba réseaux sociaux oyo abi ye oyo abi ça va apesi mbote alongole ba sapatu alongole chaussettes atie makolo na maya malili okona moya Congo wana fongoli split ezo pesa nini atie bandeko. Oui, na fandi, je me suis dit, mon culot est compliqué. Mais moi, si nae ayeba na reconnu, par toi, tambolaka na moi si nae, mais aza na makango. Basala rappel ma amunion so mo stambal ba ko sala. Alors bande konanga, les abonnés de Bibi Chumbombo officiel. Tout ça là très attention. Église kende ceux qui m'ont témoigné ça convaincu. Yebi sanzambe so za convaincu. Yon mona ape bato mususu a oumeli l'église. A oumeli l'église mais a se retrouver te. A oumeli l'église mais a pambo mate. Alors tokota na sujet mususu wana na retraîner trop sujet il y a Denis les cités. Tokota na sujet mususu wana mes amours les abonnés de Bibi Chumbombo officiel bomoni binomoko vidéo wana. Ya pasteur wana zotea. Pasteur azote azoloba ke non héritage ya mwana mwasi ezalaka na katikati ya makolo na ye. Omoni boyoki mambo alobi moyen kutu na répéter ezate. Boyoki bino moko. Bandeko. Na fandi na moni ba commentaire a bat babi ke non oui pasteur eza ya solo atei ya solo mais il y a d'autres choses hein. Terme mususu, tu ne peux pas employer ça devant les gens comme ça. Terme mususu ko employer ngo bongote. Boyoki bino moko vidéo la façon dont pasteur a lobby. Po soki mutu azana mwana ne pembeni wana église. Est-ce que bino mona te que non eloko wana ekoleze mwana pembeni. Yamba biloko réseaux sociaux réseaux sociaux nzamba sunga kaka. En plus ba pasteur mususu na cher bazarana pudeur te.
akolo beloko mususu peut-être eko arranger batouté, mais ils oublient que il y a d'autres personnes bayaka na l'église bongo bayaka na bana na bango bayaka na basi na bango na ba belle sœur na bango, mais quand toi tu dis des propos comme ça, ma propos eza déplacé, on dit quelque part pe ekocha bato mususu mal à l'aise. Non, pe c'est binoka exemple ya pasteur Walesa. Pasteur Walesa muto yaka na église na ye ate ya pasteur wa Nigeria. Pasteur wana alataka pantalon ekanga liboso et dessiné forme na liboso. Abanda côté ya batu nyonso mituna se, batu mituna se. Akon atala bo mais pasteur nzoto dessiné akataka ye côté ya. Abi non, en tout cas tozana ba papa na bana en tout cas boeza dignité côté ya. Yango moni ba pasteur ebele balingotike la batu cherté. Alobaka ngo mes amours. Alobaka ngo. Alobaka ngo. Soki batu nyonso bakomi kosala bongo avant de passer dans la chair, il faut réfléchir. Soko segui directive ya Saint-Esprit. Il y a d'autres choses hein. Le bango avec la direction de l'Esprit Saint. Ce qui est Esprit Saint a dirigé, il y a d'autres choses. Le bango goudouté. Ce qui m'a été à mingi na musuni, moko sala bongo. Et loko ça na katikati ma colonon ça ba peso ça lipamboli. Il faut battre la non. Il y a une autre façon de parler. Au monde appelle bandimi ba fandika heba zondima. Mais au moins, maman, azana mwana na ya moi si jeune fille akoli, papa peut-être afana ki pembe na mwana na jeune fille. Quelque part ça ba propos moko ça déplacé et sont dérangés. Yango moni ba pasteur ba zolo ba kanga ba église ebele parce que église ya kala o biso toyebi na lelo ezandenge maoti. Léo n'importe quoi comment ça na church. N'importe quoi comme koloba man église. Alors, on n'a pas de choix. Et les réseaux sociaux, mutu na église na ye, yango toko senga ba pasteur. Bino bozote ya biso toyaka na église pona koyoka liloba nzambe. Toyaka pona ko sambela. Alors, propos mususu to maloba musu bolobaka, ba chrétien bazalaka. Ba chrétien bazali baza ba yeko lukelonga nzambe. Ba chrétien baza bana misala na binote to ba chrétien baza bana bino bo gangela te parce que bobi ke bela ba pasteur ba propos on azo non je parle en général ba mususu ba propos na bango et déranger ka bato au moins façon zo lobela aote c'est comme si a gangela bato ba propos mususu ezara c'est comme si a gangela bato azo minimiser bato ba maramoko ba genre moko a bongo. Alors mes amours, les abonnés de Bibi Chimbombo, il faut faire très attention à biloko a bongo. Oui, ma pasteur ne se base pas parfait, mais il faut faire très attention, il faut choisir. Yango moni bato belé hein, ba kenda na bango so ba chechite. Akomo samba neka na ndako to azolanda neka en ligne et surtout que lelo makambo ekoma nango nyonso online. Bato mingi bakoma na bango kolanda ba prédication en ligne. Pour nanini, pour éviter tout ça. Pour éviter tout ça. Mon dit bache ma bonzate, au monde va reprocher. Oche ma bonzate pourquoi? Tout ça ce sont des réalités. Alors tout ça très attention. Bo pour na église ni bo kokende. Kokende église te pour na sentiment. Et ça mutu mo abi maman BBC comment nanga boete. Nazara partenaire monene na kati église. Ngana banda ko lier sa pasteur chaque fin du mois. Non somba biloko. Chaque fin du mois je vous dis. Na c'est la pasteur provision. Na somba biloko nandaku. En tout cas, je fais la provision de tout. Chaque fin du mois na futaka loyer, donc je fais tout. L'église nga partenaire monene. En tout cas, chaque fin du mois déjà pasteur a ebike on sa provision te ebike non frère de Kingani. Aroya déjà na provision na. Donc nyon so pasteur so ka courir ici libre. Papa nani aye ka bongo. Donc nazaki vraiment dispo ko sa musa na nzambe. Na ndo sa la bongo parce que na ebike na famille o nga na uti
nazana bitumbe bele kande nazo sunga boy je sais que ebundela ngai mais après quelque temps makambo s'empira ki lisusu na koyaki musala esilaki donc na reprendre à zéro mais moment on a komaki pasteur akati ko benganga nazo ba jour asuka pasteur a benganga et je pense que ba 2 mois na sunga pasteur te na bengi pasteur a rappelenga to comme na fin du mois pasteur a rappelenga atuninga papa olobi nini kasi fin du mois yango oyo un mois passé tinda kite mois ope na moni olobi loko te na yebisi na bi papa au moins na minito naza na eloko te na pesi ba explication musala esili boye na boye depuis wana pasteur akata kobenganga na koma ko galérer bandeko na koma vivre kana ba $100 ba $200 donc vie est basculée na seconde vie est basculée bandeko pasteur abenganga lisusu te ti lelo na ndenge do mambo ti lelo natala na bingamu nazaka partenaire numéro 1 même ça pasteur que musala esilanga pasteur abenganga te que frère zota moi $50 osomela bana eloko akolia vie échangea na yo comprendre que mutu asa mutu soki to semaka par conviction yonga na yebisaka bato babone nanga soki ozo semer l'église semer soki nzambe a convaincre yo po sinon te soko be semer no dans les déserts soki basali appel de fonds ezate que nazo encourager bato ke no bo pesaka te non soki basali appel de fonds quand tu es touché maloba pasteur a lobby lité bate yo atako tu pasteur a sengi yo te yo moko kende semer au mona semence na yo wana ebota mbuma ata pasteur a sali appel si tu es convaincu n'appelle ya pasteur tu es convaincu n'hésite pas s'aimer donc c'est le Saint-Esprit qui te convainc donc s'aimer donc soko s'aimer au monique au bouka c'est ça par rapport au que bazo insister bazo jouer elo na makasi seme na makasi zo na makasi yango mona ba biso ba offrande musu ngana lo baraboye nzamba limbisanga ba offrande musu ebele to pesa na vie bandeko tala lelo o seri bandeko tika mais soko seme au récoltant kaka que tu le veuilles ou non un jour au récoltant kaka mais on sentit que no bato bazo tie soma bozamaka tiakaka nzamba ko pambola oui nzamba ko pambola nzamba apambola ka bato o ba pesaka ngana lobaka liboko o epesaka eza liboko epambwa maka soki oso pesa liboko na il faut ezaka likolo par rapport ya muto azozwa yo muto azozwa liboko ezaka na se yango na vie il faut donner mais avec la conviction quand toi tu donnes là avec la conviction que nzamba yebisinga na pesa ko pesa te po muto a lobby to muto a insister ne le fait pas po o semer na on a désert eza na bato mususu po okenda o sema boye ole makambo ezala bien makambo ebebi nango donc c'est ça. Merci beaucoup mes amours. Nabi ke boze belé ya kolandanga. To si ça non kutu li solo ta na bosani kutu sujet la biso ya suka to mito loba et er ekomi na suka maintenant le belango pour quelques minutes. Bande ko bomoni eloko wada nga na elibino si émission na chena vidéo pardon na chena suka ya batu na kati États-Unis ba koti na ndako sika. Kande ezalaka bazako kande ezalaka bazako ko fixer ba tol hein baza ko fixer ba tol et tout et non baza ko fixer ba photo abeta c'était boy et toboki atala boy dollar atobola susu boy dollar ba panzinda ko mobimba dollar na ka côté ba panzaki wana ba trouver $130,000 na $130,000 wana tellement ndako mobimba ba retrouver mbongo ba ko quitter ba bengi la police est ba fouté bango hôtel ba kiko fanda bandeko botu nanga ba récompenser bango combien $500 ba pesi bango kaka $500 bandeko il fallait za Congolais il fallait za la Congolais il fallait za la ngai donc moi parti wana $130,000 de bazwaki ba pesi la police mais ba pesi bango $500 bandeko obike ngamo kona sécu. Je me suis dit, on est bateau baba aventurier.
Au moins avant la police ya na kozwa nanu mbongo na bimisi ba valise ya mbongo après na bengi la police. Oki bato musu ba ratara ba chance na vie hein. Et ça ba chance musu ça ko raté te. Ba opportunité musu ça ko raté te. Ba opportunité musu ça soke yelio liboso zoango ko ratango te. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Tala lelo $500 bossa na ngoni. Na $130,000 on ko non mbele. Ngala ozwara parti wana na onazu yango na bimisi on a ke bomisa soki wapi. Bon lo baka pe na poto ko tambola na mbongo cash bongo eza mabe hein. To ebite soki muto ngaza ki eza pe mbongo ya frappe, eza mbongo ya ba papier, to eza mbongo ya solo. To eza man e uti likolo. Opportunité nyonso ekuta no na vie. Ça là qu'est fort au saisir en parce que on ne sait jamais. Toi bien abisoter la vie, on ne sait jamais. Vie est compliquée. Alors, merci beaucoup mes amours. Nous sommes pratiquement à la fin. Nalingi bino ya trop. Vous informer c'est mon souci majeur. Nalinga min koloba soki nazolo baboye. Et ça l'engaille bien. Bon s'abonner, bon partager, bon aimer, bon commenter, sans oublier la cloche de notification. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.